Mbote mingi na biso nyonso tu bana mboka Congo RDC esika nyonso bino bozwami na ye lisusu awa liboso na bino fa na audio oyo mpona opesa bino mwa lisolo muke. En tout cas na ko souhaiter que audio ekuta bino nyonso en bonne santé. Na ye ko yebisa bino mwa likambo moko oyo biso nyonso constater na mwa mikolo oyo. Tomoni que mboka na biso Congo ekomi république ya ba fils à papa. So totally bien. Tozomona et autour ya bato baza ko réclamer bakoma mikonzi ya mboka, il n'y a que des fils à papa. Donc biso tostoboyi likambwana ya kokoma mokonzi parce qu'on a été le fils de. Tozalaki mwana ya. On dirait soko za mwana ya nde siko epesi yo droit, epesi yo pifo po ya kokonza mboka na biso. Ata tata na waki médiocre, ata tata na waki traître, azaki kolabo, azaki moto asia, azalaki mbilinga. Me yo kaka lokola tata na yo azalaki mwana, azaki mutu moko boye, kombo na ye banaki na kati ya mboka, siko yo epesi yo droit, oya ko réclamer ko koma mokonzi ya mboka. Soki naza okosa bino mo botala bandeko. Tozana na kati ya rassemblement kaka na ba comment tozo bengango na société civile ba soki ba manifeste o ba créateur a manifeste bazaka bango nyonso bana ya tomoni mwana ya Kamitatu na G7 aza membre rassemblement tomoni mwana ya syndicat Dokolo tomoni mwana ya Tshisekedi Chilombo tomoni mwana ya oyo juif Soriano. Donc lokola 80 millions ya ba congolais nyonso tu baza na bango bana ya te, même batanga même baza na mayele ndenge nini bakoki okoma te bakoki ko réclamer kibokonzi mboka te parce que baza bana ya te. Et puis so totali bana ya wana soki totali bien batata na bango, est-ce que bazalaki basali malamu na kati ya mboka? Est-ce que vraiment nandimite bango nyonso bazalaki ba misusu batwasia ba traître ba misusu ba miyibi hein bango moko ba romiyeba? Bon, est-ce que batata na bazaki exemple? Non, même ceux qui bazalaki ba ministre, même ceux qui bazalaki ba député, même ceux qui bazalaki bango balingi ko zala, en tout cas batata na bazalaki déjà exemplaire te, bana na bango petoza ko mona bango moko nyonso tu ba margula miyibi. Bana miyibi, bana na bango baza ko lia kana Kabila na butu lokwa batata na bango bazaki ko lia kana Mobutu pe ba continuer ko lia na Kabila le père, bango na pe lisusu ka ba ko lia na Kabila le fils na butu. Alors na moi alobe bapango siminoko babimi baza kofinga Kabila boye nzokande kofinga ana ezali kaka diversion bayebani bango nyonso bayebani que ale na moi bofinga na bino ngai ekosala eloko te boloba na bino obolingi ekosala eloko te me na butu toyebi biso nyonso tozali esika moko. La nuit tous les chats sont gris mindele balobi yango. Donc bana ya Tshisekedi, bana ya Kamitatu, bana ya Dokolo, bana ya Tshisekedi bozali te boza prioritaire pour bokonza mboka na biso. Toboyi ko créer république ya bana ya les fils de hein. Awa na France to babundelaka mwana ya Chirac soki ya Mitterrand papa m'a dit hein? Tozo mona ba européen oyo baza kolingaka kotiaka biso na se ya bana ya. Tozo mona Gabon, mwana ya Bongo, hein? Tozo mona Sassou pe alinga kotia mwana na ye. Tozo mona ndeni bazo préparer parce que ba secret na bango yebana te. Bazala kaka ba oyo baza kokonza na ba néocolonialiste bango na bango ba yebani secret. Donc ce qui secret wana elongwe na bana na batata na bango komi na bango parce que batata na bango ba lesaki bango eloko wana. Si jamais bazui mutu mususu makam na bango mabe ko yebana yango il faut ba entretenir eloko wana pona ba entretenir ango il faut pouvoir eleka kaka na bana ya. Donc comme ça entre eux ils savent quoi faire. Bande ko na biso na Congo tolingi bana ya te. D'ailleurs d'abord toza monarchie te hein, et puis toza sous la constitution monarchique te
hein, tozali batu o tolingi démocratie, bino batu prenez démocratie na état de droit, motonio so na droit ya ko prétendre na ba élection du moment que aza okota na cadre constitutionnel ba mingi na kati ya bana ya wana baza en dehors ya cadre constitutionnel, donc baza ko tambolaka bisika nyonso ko kende ko simba ko fongola ba porte ba lobby na bango, ba lobby oyo ba lesaki oyo batata na bango ba lesaki, parce que comme ça bazali na obligation en fait, parce qu'on dit soki oya lesio akanyo munoko, donc ya mwana siko bango bazokende ko frappaka ba porte na ba oyo batata na ba lesaki na ba oyo batiaki batata na bango pona ba perpétrer système wana tolongwa na système ya bana ya bana na pe ba osala biso ba oya ko changer pe eloko moko te pona bazaka kana prolongement bango ka bazaka ka la suite de ce qu'a été leurs parents. Voilà ce que je voulais un peu nous dire ce matin. Bofungola misu ozoka ba journaliste mususu baza bakomi ko sala ba pronostic na bango, est-ce entre syndicat Dokolo et Katumbi et je ne sais qui d'autre là, qui est celui qui peut être président de la République, bandeko ba journaliste, mais journalisme est comme bradé vraiment ko ça ba émission moko boé ya web sara batu ba pona entre batumi baleo baza anticonstitutionnel na yo moko journaliste au conseil émission oyebi que batu wana yozo tire sur le devant de la scène baza ko mérité mais ce que ozwa ki ka moins quelque chose ba yebi sur le ba comme na bango okomi ko tire bango devant la scène ndeko eza kitoko te tifungola bana mboka misu. Journalisme n'attend décréta qu'il a la liberté de l'expression et de la presse, hein. Ezala qui peut éclairer peuple, l'air n'attend la révolution, l'air mokilezaki molili. Bino siko boye, olebo permettre ouverture ya miso ya population, ya peuple azako aza asservi le coin en Congo, boza ko jeter bango sous poudre à perlimpimpa, boya retirer la rabiso syndicat, surtout Katumbi, boya retirer kaye na piédestal, lokola yé azako mérité alors que boye bibino nyonso neni na yiba, ndenge na tia mo na biso na ba société offshore na ba onyo surtout Panama Papers paradis fiscaux. Alors ceux qui boza ba journaliste na ndenge wana boza ko mérité boza les kana bûcher lokola tango révolution ya France. Boza na droit te bobungisa peuple, boza na droit te bobungisa peuple. En tout cas, boza ko décevoir qui journalisme na bino ça laisse à désirer. Quoi ka liboso etandoike abatu pona kotiela bango syndicat Dokolo. Hein? Oya bali mwana ya mokonzi Angola kuna oyo Angola e nyokoli biso ne boye biango et puis na o mususu Katumbi o ayibi o na niveau ya mukete. Il faut qu'on ait na moi soni, hein, ata kutu mbongo wango tozo loba que peuple a la mukite peuple bo mais bino nan ba benga mi po fongola peuple wana miso bozali wapi bozali akobunga ponga sona ki journaliste jamais na koka kukamata Katumbi na banda ko bimisa yake liboso la batu na loba ka comme président de la République quelque part na Congo eza soni mingi. Mbongo ezolangu isabino bandeko, il faut rotika mabe wana, il faut que lobe la peuple vérité, il faut pas qu'on linga qu'on prolonger souffrance ya peuple en déshabillant Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul ou vice versa. Ezala raté. Boza ko contribuer na ko kunda peuple wana. O ngaso na kende ko lobela mutu nyonso, mais non il faut zana moi éthique moko bo éthique pe ezalaka. Éthique ezali bandeko botika mabe o bozosa eza kitoko ata mukete. Merci nanyana solna biso ka likambwana. En tout cas tobima na makambu ya batiela kabiso ba fils ya po baonde ba na mbongo mikolo yo baza ko futa au prix au franc, hein, na prix cher ba koki ko ya liboso po ba lo ba n'importe quoi. Donc cela leur est permis parce que biso ba misusu yo toki ko bimante to ko makolo baka parce que toi na mbongo ko futa raté. Donc, il faut arrêter de prendre le peuple pour soulier nabino, pour na toilette nabino, c'est que na ko ça ko bois ka excrément nabino. Peuple azali souverain et puis na bolingwa peuple wana na bolingwa Congo, il faut ça la makamnenge sengeli, il faut otika ko kitisa ko ridiculiser biso boy, hein, Katumbi, hein, depuis quand? Muto ayibi mbongo, muto abomi batoto yebi, muto asalina Kabila durant 11 ans durant.
a participé na mabeo basaki na mboka Congo, abimi 2 jours après, bokomi Katumbi a komi mokonzi. Pourquoi? Alors que 11 ans, il y a bomaka peuple, 11 ans, il y a participer na kati ya gouvernement moko boya, il y a criminel. 11 ans mobimba. Ceux qui ezalaki kamona ki que ezalaki bien te, akoka peut-être que ça 1 an, 2 ans abimi, mais pendant 11 ans nasima l'air amoni que comme il peut mener aussi là, bon oli aye na côté mususu po ba voter na côté o ya bato bien pour ba continuer le soutenir bazalaki ba peuple, ba ndeko na botika ko sa peuple. Botika koko sa peuple, il est temps to la muka, il est temps bison to zanzela moko ya bosembo po na mboka otobi misango na bisika na esika yango ezali. Makambo yela rabiso na ba syndicat de kolote, makambo yela rabiso na ba Katumbi te, to sto lembi. Et puis to sto déniche, to yebi ndenge ba secret na bino, to sto yebi nyonso to ezan en sous. Ce n'est pas la peine de fermer les yeux du peuple et de continuer à flouer les gens. Ba journaliste botika buzoba. Parce que ceux qui ont fait sa parole na batouana pour continuer que ça peuple bino pe bozali loko là ba participer na ba crime wana. Merci beaucoup. Merci papa et les termes. Merci monsieur Alula Kolela et merci à tous ceux qui m'écouteront en rediffusion. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, to sambela que nzamba bimisa biso na buzoba oyo, nzamba bimisa biso to comme vainqueur to récupérer mboka na biso. Soyez bénis.